Salut Nabande Konyon, c'est besoin d'abisso partout dans le monde entier. C'est bel et bien votre humble serviteur, Jerry Kobetox, dessin cette émission internet. Moi, na mobile, à bien la beauté à la deuxième république, chaque Congo, ya batu ya maboke. Oh, ya mesana toujours comme ça, il a bien musala à travers le site internet. Nyon so besoin d'anda. N'habitez Nabando tanga tanga ba comme pour basi nazo les place est belé, nazo les kana Eleni Nabiso TV, nazo les kana Africa Telema TV, nazo les kana Kinshasa makambo ya Yves Malou, wazali banda mboka kaka, nazo les kana vitesse TV, nazo les kana partout, voire même tina ba chaîne à Kinshasa et puis na ba CD bazo pirater, même na Luanda bazo benga ngapo, Jerry Kobetox azana 100, ya ba leader vraiment et puis ngai na banga kanzala na liwa na kotika koloba mokolo TV ko bonga na radio. Alors le loka kanenge na lobaki na la rabino chaque dimanche actualité musicale par rapport à l'actualité musicale les loto choisir un artiste musicien oiseau évoluer et pas il y avait quoi d'accord ramano na hotel bisabino désormais na komi fou de Koffi Olomide soko meki ngamoko na kofingo makasi entre temps pour ça sous pemé na mobuto musique congolaise pour papa batambola nzela mona mwana pour bato na solo ba komi trop Koffi Olomide sali trop ils ont quoi na yami muto orchestre na biso bato bokomenga bobi Jérôme moni ya lobaka ko laksa identité na lakisa ngona encore pour Koffi Olomide sa grand frère ya maman na ngai bavana avenir moko na lingwala pour Jerry Kobetox saboter na lingwala précisément l'hôpital la maman est maudit vrai quinois et surtout le lo naza awa nazo yambela bino un artiste à talako mais nous songi azaki na Villa Nova mais à Longwa ils ont un cadre polémique entre Viena Petit et pas profiter côté il faut tonga il s'agit bel et bien de Ken Soda Makasi au bapé ça quand chance na Villa Nova mais pas Koffi Olomide moi makamboye Ken ouais vraiment non vraiment D57 nana qui na moi D57 mais yo D57 aux mystique dans na profiter quand on appelle ça Koffi Olomide quoi encore patron na biso ouais patron na biso on a na bina koti kuna nanko ah vraiment ya solo rambo basilikati ah vraiment ya solo vraiment zo saka na vie trop ah vraiment donc tout vraiment tout jamais na maboko pour vivre on a ça grand à ça la mingi vraiment la musique congolaise à ça patron de on a habité quoi papa Munda Bumta baptisé patron de la musique congolaise voilà je comprends pour pas preuve pe mono la preuve des alliés pour ma solo ya relaxa mapango uto les cas on a mona preuve mutu monte na ba médecin aleki Koffi Olomide ate na bona ninga mabeti azati mutu aleki Koffi Olomide azati alors bato o bana o babimi sika bani musique sika botika ko manquer ba vie botika ba biloko wana vie wana bato balobaka azalaka mabe moni biso tant toyaki na baorchestre mosusu bando Koffi Olomide mutu mabe ntango ozalaki na Villa Nova nga mutu asongisongi ntango nazalaki na Villa Vova soki Villa Nova vraiment qui mieux vraiment non c'est basé tout quartier latin vraiment lelo voilà normalement là ta propre pour na quartier latin Koffi Olomide chaque fin du mois nazwa faut filmer mon place na fin naka place na fin naka et puis kamusinga vraiment vous n'habitez j'ai commis à Makasi par rapport à la place au Outaki vraiment j'ai mon temps place na Outaki na nola la passière na mambo oh ouais na nola la passière na mambo na beta na orchestre mais na yé quartier la tembo appartement na mo avo bimabou bon car nan bientôt zoya bientôt car zoya mais on a bimabou fait express sur l'on a côté l'autre pour ça payer orchestre mais ce qu'on a comment on contre yo yebisa biso mo pas aux artistes à munene mo pas à ça là recruter ba président monsieur sur les lots baza ba président recruter bango ayebi Alexa bango ndenge ba tambola na musique yo eloko nini kini no convaincre na ngo Koffi pour faire yo 4 ayoka ba animateur belé o convaincre qui na nini mutuka na moko na zoma na sima mutuka na soma na mongo na vanda na sima ko akora 207 bimake bula tango zongi ndako eversete on crée mon danger 207 bimake tango bula zongi ndako eversete entre ta yosko cha de ma bali et bi non na soir 18h mutuka na biso ya verser là donc mon verser mais et ya boyo pineto bokaki to sala ki bodo mutuka verser parce que bana kini ba rapena ba betela ba machine na cri ni mo boki ngo ya ke côté na biso bêtise yo ebisa bangoni yo mo yo ka cri ndenge ezali mutuka na yo ki verser te verser na nga bino mo boyo ka cri ndenge ezali mutuka na nga mo na kenda ki ebula tango zongi na ndako mo verser te
donc bino lina ba ka verser mon tété on comprend que mutu ke verser ka mais le verset c'est là mais le verset moto nyonso na mokili oyo azalaka na mokonzi na ye nzambe na nga ngakene soda naye kokorije ya mimazonga wana kati ya kongo nzambe moni naboya bato bayiba bakri po bayiba trop siko ngana lo baboye lelo animation na Congo ningi makambo baluki ba soliste bando bana makasi mais lelo comme ba pianiste bazo kana trop bato babeta sente ba yo kana trop bino pe ba animateur lelo ndie mwa ko kiteza makasi Trace TV tozo mona ba petit na Côte d'Ivoire ba petit na ba Nigeria bazo mener biso malgré mo pas mo kondi ça va na Trace et na we ranson nazo mona pe ça va mais bino lelo animation za kiti makasi ça dit à quoi ko sona na bino to ba polémique to ba crise à les soutenir TV biso tokoswana na bato mo boye te so bandeni te tokoswana na bato te sauf que disque ba mission na biso lo na lobela ngona disque ba surtout pena disque ya orchestre boze la biso 2010 ba yemela bino te ke papa mababe ayebi ke bana babundaka baza makasi te atikeli bana bitumba ba yemela bino bongo te moni biso tokobeta musique te pe suka kaka bango babeta musique awa kaka ko banel babeta musique e suka awa mais o lobi wana bato wana soki papa mabe soki ndenge nini bango babeta musique e suka kaka awa biso ko musique soki ndanga très obi ke voyage comme ça ndenge vraiment parti la te on voyage tout comme mumba banda bota mano na matave na ke matave na quartier latin vraiment na vandi vraiment bebetu bon test bon non vous êtes pour na bi maman qu'est-ce que vous dites mais ngana na ninga somi somi babina ngana ville à nouveau zabino na travail té no travail no té ngana peso pe chance té moi il travaille ça ba client moi so bimisi ba animateur na news vous bénissez biso na plateau be nice wana yo biso ça vous mentir na ko santé ba animateur so bazala bango nyonso kuna so ba communauté ba na plateau vous bimisi ka ngamoko na ti wana na vandi wana omo ba krinya so mama obimisa na ngana no double musiko double no tera biloko mongo so na nyobuwa kango awa yemo do on va na bodo obiya jona sa mystique ndete lo mo be mikolo na ngo nazo so de biloko sama kolwa basi nakene soda nazo so de biloko sama kolwa basi boyoka ndenge nazobuwaka botu nanga soki naza kosobe ninye bakrapa basi kasi ninye kwatra papa morino mawapa yaba umuteke si wana pe susu bana kimbo amona ka obandi ozo so de biloko sama kola basi obandi déjà la mauvaise intention papa excusez-moi vraiment talon eza bloni kasi yo tanga talon simat obani na biloko fo bananga na talon mbala moko tout le monde a bazandu ndabela na so de biloko sama kola basi na so de biloko ya se yango na 2000 francs Alex ba crêpe donc non mon clip en attendant to bimisa ba ni ça veut dire que ça me comme casse la défense et défendre le non ça va mais vraiment ça bongo que vraiment vena biso ko fo ndalo baka ya ko yemba ne loko ne na boye bana kini kaka barrière pensée ayembi mabe et asalenga le bêtise en ka yembe loko ne na ba voix normal na ba ndenge zaleli voilà pe na boîte clean na ngai na ba ndenge zaleli na ba norme na so de bloko ya se ya makula basi botu na ngai nini ba crepe basi ba talon ya basi ma papa ya basi ça bloko ça makula basi te voilà tu sais j'espère qu'il va faire comprendre le bino ngata vena ngakwa d'accord man bino bokanisi la rabatuka kabukanisi la batuka mutasale ayembe loko ne bokanisi lié JCK no Real de Madrid Cappuccino déjà album ebimi solo là et au sala bien tout ça on a pu pour pousser artiste et au sala bien Charlotte Mavinga Yoebi j'ai comme tout ça déjà peut fêter picho mwambila yo ko etu tio mulu bacher mais na yoki po tali comme ya trésor baolo amisiki trésor baolo mon place okutani trésor baolo donc na continue toujours la saison na toujours ko pesa ka moto pour mutu mona boye mutu pesa ngai nzambe ya western nzambe ya western kasina sentir wa moko nzambe ya western on a wala so na ba papier western parce qu'on a boaki de la part ya Lisa Kalume petite nanga moko boya copine nanga moko trésor baolo papa na Jason na Lionel
na Hollande na bosandi ba papier western on tindelenga voilà Lisa Kalume motema ya ve na biso mo mais to tia masque pour bato na solo ka baleki Lisa Kalume et puis na bosandi Sarkozy sapato lokola nzambe na bosandi ba pe tout ba pe tout ça Sarkozy vraiment lokola sapato na nzambe nga vraiment ken soda nga yo na éviter vraiment na ba disque toujours rappeler bato vidéo na bima immortel vraiment ba boka ba nzembo za kuna zote kama kala Kofi Olomide te ba nzembo na primo badon so linika ka yimo moni Kofi Olomide bo solo la kuna ba et puis na ngakelo mo lobi en tout cas ngai mo na solo la pona ba nzembo ba petit na ngai il faut ba se retrouver patala nzambe ta na kolobo j'ai raison 2018 so bo moni na carbo le bateke na simbikis bo le bateke so ezaka boulot na ngai confiance au quadre pesi ngai ça fait mo bien pardon alors quand ngai mo na nzoto petit na ngai Siko, tout c'est ce qu'on a question sur la polémique, il y a une question sur animateur, le Bill Clinton, Makito Chamonike, animateur va manquer, à Pessi naye, moi naye, premier fils naye, à Pessi Brassa, pour éviter naye, et comme Maramako film naye, Maramako manqué, ok, bah n'est encourager Bino. Par là, il y a aux chichons de l'eau. André Ntsumbu mukuse ya talo na Rotterdam ape kisina makambo mais ils okodisa ngaka on banga rapport za na kati wana po peut-être peu Makito sengaka la tso Brassa c'est vraiment peut-être tumana Londres maman la quel bon moni ba animateur wana ba ko manka Bill Clinton jamais pour moni Bill Clinton makambo sali na mboka oyo vraiment n'habite vraiment pas morobo atteindre ba bagano musique eza na mukolo de la mwana mukete non musique eza na mukolo eza pe na mwana muki mukolo Kofi Olomide ba animateur mukolo c'est Bill Clinton lelo bumtase la Sophie pas mo konzi pas ndima ka za animateur na ya décennie tala kaka lelo na ba animateur na animation vraiment sur total ba kota ba mikolo ba Bill Clinton ba défendre biso pe siko ba kali soldat to yawa vu dans la Bill Clinton moi te place aux alliés et ça ma chance na petit na aucun soda ngayo akabila nga d'ailleurs chapeau mon chapeau moi ça na lola na vraiment mais moi pas na habité moi na habité quoi na vu na kabila nga vraiment donc vu na vraiment de pesa nga petit na chance ken soda yo non c'est pas ça mon kill voilà oh ba pesa qui brança c'est bon ba moni ba botolo brança travail kitaki bapesi mususu babotoli wana apesa ngo mwana na ye moko animateur na ye moko kuswa na te kobunda te komanke ye te ou manke poani et le mutu mo wakabelo téléphone lelo amoni ke non lobi o manke ye abotoli ngo rakati voilà c'est ça voilà to comment que na suka to comment que na shit j'espère que vous avez par rapport à l'actualité c'est mission mo bimba na pesa ka programme dimanche ba orchestre mais na préféré na ma musicien na biso po na bandelo musicien na biso ya quartier la terre là je vais dans un quartier la terre et na mi kotisi nanko mo pa mo konzi vraiment bato ba ça la liste ba conférence de presse mo pa o moni bato ba ça la liste wana ba yebinga je m'appelle Jerry Kobetox 207 mo pa mo konzi baboyi kopesa nga invitation parce que je suis opposant de la presse en ligne moi bato nyonso tu bazana bayebinga bayebi Jerry Kobetox France Tema yebi Jerry Kobetox Juvenal Kibila yebi Jerry Kobetox l'autre là monsieur la terre ba comme thématique son yebi Jerry Kobetox mais la conférence de presse bo chanzaka pe ba journaliste pas non to moni bato bazolo ba question za ka mo kasi bo message na bango trop Jerry Kobetox na kuta na mopa oboité na la question na talebele siko monike bazo sala musala mais bazo ba musala ngo ba sala ti merci beaucoup ndeko nga pesa lilo basuka na émission oyo na sepela makasi ko bimela ko zambo na esika ba appartement boy quand il a été vraiment coup de chapeau pesa ba mote na bato ba olanda yo et surtout na lingara aux animateurs et puis aux artistes numéro na yo na soutien na bato ponga na baka potonné et ça la biso ba artiste biso ba chroniqueur ouais bandeo na ngai nga ken soda ngai na luka ba soutien na bino ba soutien ba la tarate wana vraiment ba la tarate vraiment ouais ba soutien on a pas artiste na bino le base à la bien et ça la peut moi genre numéro na ngeza plus 243 82 240 57 80 plus 243 82 240 57 80 na bandeli lisusu trésor baolo papa na Jason na Lionel
na Hollande. André Tsumbu Mukuse ya Talo na Rotterdam. Donc ça veut dire que na habité Papi Sumbu na Bruxelles. On a habité vraiment. Gérante de monsieur Siko comme Hollande. Elle s'appelle Nathalie. Nathalie. Donc beaucoup de Christian Okoto, vous Christian Okoto. Voilà mon frère Christian Okoto le boss, moi na vie na biso pour le qui derrière Combo. Moi na vie na biso vraiment Christian Okoto. Coup de chapeau Moussalozo Sala mon boss. J'ai comme Tox Pazawa na kaka. Ce qui moi li kambu moko eza na ye wana po ko tia coup de pouce, yo po tia pe j'ai comme Tox coup de pouce pour naza lo côté taka yo za boss. Fleur Mangomba, elle place na habite fanda Mupandini. Ah tout ah. Il mon pona vraiment voilà. Serre na ngate tete malalande maman la kenme. Bonne année en route. Vraiment na habite côté. Et sala ngoti na ngomé. Voilà. Merci beaucoup Ken Natigio. Natigio vraiment. Merci beaucoup. Voilà, tala yo. Bimage bout. Et merci tout. Quatre encore année makambo. Voilà, merci beaucoup. Alors merci beaucoup.